eleki distraction eleki na mboka Congo. Bozaka ka distrait niveau moko tozo comprendre na biso lisusu te. Olia kosala nécessaire esengeli peuple azoze la bosala nango te. Ngana eko tuna bino. Boyebi eloko nini salema ki lobby na katogota soko zo utenanzela kamanyolo zo ke devere Uvira boyebi te na pesi bino information e utira bazalendo batindeli biso na bato biso bazakuna. Balobi lobby Soudan, Burundi te, Soudan, Rwanda, Uganda, Kenya, etinda ki ba militaire bakati saki na nzela ya Kamanyola, bakati saki bakoti bazokende vers Uvira kokamata Uvira, plus de 7000 militaires. Bakotaki batu bakangeke bango ba photo ezali na basite botala. Mais dans l'entretemps, nani oyo Corneille Nanga asali pe meeting à lobby 7000 plus de 7000 militaires na bango basili ci formation boyokaki. OK, dans l'entretemps na ILPG donc université à Goma M23 abandi sikoyo ko former ba magistrat na bango biso kaka na distraction awa aussi tokei awa bino batu ya Beni kuna balobi mama awa bino bozali ko boya Gasita général Gasita na niveau ya Uvira boboye est-ce que boyebi ke biso pe awa na Beni batindeli so Gasita mususu Ome Gasita kuna balobi azamu Nyamulenge entre parenthèses selo bango rwandais mais awa ezali Gasita ya congolais de père et de mère munande comme on est général Mundos balobi wana pe Gasita mususu bino ndebo ko comprendre ngana ebina ngelo côté je vous donne seulement makambo minene. Mais dans l'entretemps Joseph Kabila sali message alobi nazo zonga kala mingi te. Est-ce que eloko wana nyoso ezali ko la musabino na pongite soki to zongi total 40 minutes président na biso notre seul espoir a sali likolo ba kabiliste déguisé antiséquediste bakinke mulumba bazolo bano y a rien qui a été fait son non pona bango eloko moko te salemi mususu pe alobi muzito Fachi banyongo ba 16 milliards tout ça ezoko yeb sabine eloko te que vous êtes déjà infiltré bande ko na biso bofu kula miso bolongo na distraction na bino awa autre toi que j'ai mimé parlement eko ya kaka bokanisi honorable Bindula za bino merci bravo soka ngaka bomela so Fachi na nzela butembo mbele na minute Fachi azate président bo comprendre te que Bindula ça c'est un élément sous M23 oya azali pembeni wana mitali bino bokola mukana pongi trop tard bande ko na ngai na pesa bino ta bonjour ou bonsoir peuple congolais na ba onyo sozola na ngai maman José. Je ne fais jamais un travail parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné l'argent. Jamais. Maman José Kamera foutu au bongo. Ngana Kamera égale combien? Ngana Kamera égale combien? Kamera c'est mon frère Mouswahili. Yakivu, c'est un leader de chez nous, je le respecte. Mais ngai Kamera na mutema neska fani na minute oyo. Ayebi ke Maman José. Aza mutu na yete. Ngana za mutu Fachi 100%. Au pasole makila na ngai egangi Fachi. Ba sacrifice to sala pour que Fachi to zala kaka na ye ezebele ebele oyo ba faveur to rata parce que nous voulons rester avec Fachi ezebele yoko ba kaka na koloba kenga na za mutu Kabila ou bien na za mutu Kamere mitalio awa to zali ko alerte bino tozoko tinda message moko interpellatif o ezali ko la musayo na pongi esko zali bo comprendre te. Bébé, il y a moi, c'est une femme, une fille. Soko boti bébé, amona kambangu babilo kezo ezali. Bébé, soko boti maman ou yayebi ba maman babota. Moi si amona kambangu. Mais moi la mobali ayoka kambangu mais amona kambangu te. Biso ba maman, tosi to mona biso bangu kala. Nous étions invités au Parlement, na rentrée parlementaire. Ça c'est l'invitation de Maman José. Tokende kite, to lobi biso. Ba femme forte toko sala musala na façon mususu ngai na zalaki toute la journée lelo na base na ngai ba maman ba femme forte
tolobaki lelo to lancer un message fort, message moko interpellatif, et ça message moko révoltant, message moko ko réveiller batu bala mukana pongi. Pourquoi? Parce que biso toza ba maman boboti et kokoya na minute na Congo, c'est nous qui vont perdre. À un certain moment, bota la direction ya priorité nini guerre à est et prendre fin. Pezonga na est des priorités toza nango. Là ça sera soutenir le président Fachi na vision nae, c'est ça la vérité de soutenir le président Fachi. Yango na biso na ba maman tokendeki ko sala activité na biso oyo. Ngai toute la journée nazalaki na ba activité ozomona ba message oyo biso ba maman to lansaki na journal lelo message ya liboso nazotangelo bangu soutien total au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les femmes ont dit non à la déstabilisation des institutions pour des intérêts personnels. Tolembi, intérêt personnel. Cette fois-ci, nous voulons voir l'intérêt général les alaprimés. Olali Pongi, ce qu'on se retrouvait, Judith Soumino Abima Wana. Oh, ça va le compte Abima, caméra Abima. Parce que yo, au ligne intérêt personnel les alaprimés, parti politique na yo, to je ne sais pas quoi, intérêt personnel est dominé. Alors nous avons dit, la seule priorité de ce moment, c'est la fin de la guerre et la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. Message, il y a des femmes fortes, Oyonga Inasali présidente. Message à Liboso. Message à Mibale, Maman Balobaki. Soutien total au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toutes les institutions. Stop à toute forme de déstabilisation des institutions du pays. Femmes nyoso, eskozali, telema. Parce que tant que tu n'as pas de yondo ko eba to kende wapi na bana na yo ba mama bo telema na pongi mibali bazolala. Deuxième message oyo ba femme ba lansaki ezalaki ba pano ebele to zalaki ba mama ebele plus de 100 bokomona ba image ba mama ba lobby soutien total au président Félix Antoine Tshisekedi, privilégions la paix, la réconciliation nationale et la cohésion nationale. Disons non à toute forme de déstabilisation des institutions pour l'intérêt personnel. Soyons unis aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi, Mungala Mukongo Muswahili Muluba, Bisonyo Sobana Congo, Tosangana. Deuxième message, na oyo ya suka, ba mama balobaki, oyo ezali message ya moko ya ba femme forte na biso, oyo azali na kati ya Sénat, ya Assemblée nationale azaki Esther adjoint, Madame Grace, alobaki comme ngala ko participer à la manifestation te, na tindeli bino message na ngai bo lancer yango. Maman Grace Neema Kester adjoint à lobby soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis le Congo uni restera fort et indivisible. Au nom de la paix, Congolais, soyons tous unis. Au message, ya maman honorable Grace Neema ya lobby, le Congo uni restera fort et indivisible. Et au nom de la paix, Congolais, soyons tous unis. Au message, il y a moko ya ba femme forte na biso, o ya zali Kester adjoint ya Assemblée nationale. Alobi, le Congo uni, Maman Grace Neema, restera fort et indivisible. Ba Congolais, tous sa biso nyonso, au nom de la paix. O stozoloba, bozo comprendre te. Boko ya kolamuka na pongi trop tard. Awa nazali ko interpeller batu nyonso ya pouvoir oyo. Botala nanu pasi to mona pour na pouvoir oyo. Bo fongela misu très bien. Bon, meka ko identifier très bien l'ennemi de ce pays. Bon, identifier ye bien. Makambo za kitoko te. Les amis, tolo bana munoko ni. Makambo ezali kitoko te. Total musika. Total musika. Ba député national balobi bako kwesa Assemblée nationale, bravo. Biso peuple to vota kabino 500 et quelques. Bino moko ba député de bo votaka kamere na équipe ne nyoso anes kazali. Soki bomoni lelo boko isabango, bravo boko isabango. Mais pourquoi boko isabango? Pona intérêt nini? Tant tozo la banzala, tant tozo souffrir, tant tozo zang la misala, ba ma yezate eloko malunge zate, bo silika kate. Boye ko silika lelo parce que vos intérêts personnels, vos intérêts sociaux ne sont pas remplis. Ne bo siliki bino ba député. Merci. Tozota labino. Tozota labino total souke kozala nengeni. Réfléchissons pour na makambo ko déstabiliser les institutions. Ça c'est une façon ya ko déstabiliser président Fachi moko. Boko lobaka te ke to lobaka te. O tozoloba bola mukana pongi.
Tshisekedi c'est bafatiste totalement. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseils immobiliers personnalisés avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engaliema, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Humo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. Les amis, politique est trop compliqué. Okoyeb sanga mama Jozo Zolobani. Ça la politique est kitoko makasi. Mais ezali trop compliqué. Ce qui m'a adhéré à la parti politique, akenda ko adhéré pour na idéologie oya yoka kikuna. Ok, yo adhéré na parti politique. Un bon parti politique respectueux o ezali kota la musika, ezala kana base sociale pe na base politique. Et belé ba adhéraka pour na politique. Là ils sont stratégie politique du parti, planification, ils sont là pour la diplomatie. Ba mususu ba adhéraka pe pour na social, base sociale. Donc la base politique et la base sociale. Bah adhérer à la base sociale, où il peut permettre bango les associations, les ONG et épanouir les partis politiques et financièrement et matériellement. Hein? Et puis bah toi bazar l'association bah se retrouver. Dans quatre partis politiques, les hommes influents, les personnalités, tout ça. Débat ça la base sociale. Mais il y a aucun moellelo en République démocratique du Congo. Okoki kokuta lisusu ta parti politique et mon côté. Ils ont respecté l'idéologie au Bandaki. Par exemple, moi, j'ai adhéré chez moi à l'UDPS pour le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on a dit papa Etienne Tshisekedi n'a adhéré. Le peuple d'abord. Et puis, je voyais un parti socialiste. Moussoussou, parti naï. Maintenant, les lots, le parti politique sur la République démocratique du Congo, ils ont la sous idéologie. Et comme il faut vivre dans le calcul politique. Les calculs politiques, souvent, ils sont trompeuses. Parce que calcul, c'est calcul. Calcul 1 plus 1 égale 2. Ça dépend maintenant na calcul au salaire yamonini. 1 plus 1 égale 2. Ce que c'est mathématique dans calcul normal. Mais 1 plus 1 wana kaka. Na côté mariage, bah, l'objet égale 1 dans le cas de mariage. Maintenant, quand vous êtes en train de faire des calculs politiques dans votre parti politique, vous ignorez l'idéologie, ça dépend de l'intérêt derrière le calcul politique. Premier intérêt, si tout le monde du parti se retrouve. Tout ça, le calcul politique, pour que le parti se retrouve. Mais ce qui est commis, tout le monde se retrouve, se retrouver financièrement, matériellement, n'a pas poste, n'a nyoso, mais se retrouver et commis danger. Pour se retrouver babimaka rebelle, babimaka traître, babimaka plus mauvais. Mais se retrouver parce qu'aucun pays est engagé plus de 1000 personnes dans Moussalate. Mais avec ce que nous sommes en train de voir les lots, ceux qui ont une nomination à ministre, à DG, quoi que ce soit, au lieu de membre à parti, pour se retrouver à un village. Et là, ça devient maintenant un problème. Mais maintenant, actuellement, dans notre pays, ce n'est plus ni idéologie, parti politique, ou bien dans un regroupement politique, même pas de calcul politique équitable, et comme ici, les intérêts personnels.
et comme il se cupidité kolinga mbongo oyo azana mbongo nda kozwa nomination oyo azana mbongo nda koyokama oyo azana mbongo ata soka aza muyibi ata soka azali par exemple je vais donner exemple chez nous à l'UDPS lelo batu bazali kotia munoko na UDPS ezali batu bazali ki na Kabila hier na UDPS na PPRD comme bayibaka ba mbongo kune pa Kabila lelo bakomi na UDPS na mbongo na bango bakomi lisusu repositionner. Ça devient déjà un danger dans un parti politique. Et qui sera la victime? C'est le chef de l'État, parce que c'est son parti qui est parti au pouvoir. Au moment où vous allez se battre pour que Makambwe Bonga, pour ton avenir politique, pour le futur, pour na lobby na yo, na se na katia wa na cuve, les contenus, bango bazali ko se battre pour la cupidité, le koso ba zwambongo, ba tongo ba mapango, ba sala ba voyage, ba kendo api na wapi, ba s'enrichir. Yo kuna likolo zo bunda pour l'avenir politique, ozo bunda pour ton après président de la République, mais na kati na contenu na yo union sacrée, IDPS bango bazel ko se battre ba comme ba riche. Ce qui os ali pridanté, okoya ko se retrouver mandat et s'il expiré nyonso, moyen à ta place ata ko kimele ko zanga. Oyo nazoloba mwana mayele ndako yo kangai. Yangwana ngana yele lo. Na zongisi lisusu na mesa deux choses. Eloko ya liboso na zongisi. Na zongisi 40 minutes à chef de l'État na mapata. J'essaie de changer avec certains membres ya SNEL. Bato SNEL na attaqué bango bino. Nenge bongo mais le président. Balobi maman, pardon to kokota makamuna bino te. Pourquoi? Ça, je suis en train de donner une information vraie. Balobi, biso snel. 4 lignes nyotso ezalaka na aéroport. Mais déjà, il y a Ogefrem, il y a Nani, il y a RVA. Et l'ongo na ba nyotso ba collaborateur. Bango balobi bazalaka sûreté na courant na biso snel. Ils étaient obligés, il y a kolba ba kotia ba groupe na bango. Ba faire confiance na ba groupe. Tango ba installa ki ba groupe na bango ezali na aéroport wana basi ba zozela ba kati courant na biso asnele bo bango balingaki ba perisande ba groupe na bango nde sala balobi bazaka sûreté na confiance tena courant asnele tango ba bango moko volonté na bango ba kati courant asnele po ba pelisa bango ba groupe nde ba biloko na bango wana ba pare wana je sais pas comment l'appelle ça m'échappe et katani moya kozonga ezate moya ko recourir susu ba pelisa courant ya SNEL o ba matisaka courant ba matisa susu SNEL est comme impossible nde manœuvre ona nyoso mona ki ba baluka ki attentat je ne sais pas c'est comme ça ah bozoyo kama kambo ya ba courant est-ce que bozoyo ka bazotanga kombo déjà SNEL a ça lo bine vérité ngai na pesa ka 4 lignes na aéroport botuna déjà na bino RVA na suite nyoso ya président nani mutu atindaki bango bakata moto a SNEL po ba utiliser ba groupe na tango ko matisako groupe bakati ba nini wane matisaka courant wana nde information ngana il paraît nde vraie information wana sikoyo président tokobenga ngo kaka erreur tokobenga ngo kaka nini te lukuta. Les gens qui sont en train de chercher à faire du mal au président de la République sont tout autour de lui. Ça, sa vie personnelle était déjà en danger. Maintenant, la vie de nous, tous ces peuples congolais, est comme qu'on est en danger. Surtout nous, de famille politique et chef de l'État. Batata oyo bakipide, o bazota la lisusu idéologie, o bazota la lisusu ni calcul politique équitable te, bakom kota la kambongo, balingi batia ba vie na biso nyoso en danger. Bazotia ngo nyoso en danger à cause de leur mauvais calcul politique. Bakoya komikuta bakomi koliana mbongo ya ennemi sans le savoir. À cause ya cupidité na bango union sacrée, batatara baton na union sacrée bato ya FCC. Bakoya komikuta basali ba calcul ya mabe 1 fois 2 fois 2 bakeko ba égal 1 ba sali faux calcul ba kokuta mboka nyoso bakoisi yango. Yango nanga na ko interpeller famille biologique à chef de l'État. Bo fongola miso. Bo fongola miso. Ressaisissez-vous vite et urgemment. Botala makambo ezanango bien te.
biloko basigne ebele mona ezolakisama déjà qu'il y a un danger. Batata oyo bazosunga biso te tokoyaka koregrete yango ekomi trop tard. Na uti kolanda un secrétaire d'état américain yakala oyo yakala biloko alobi pona Congo na yoki ata communicateur moko ta alobi yango. Secrétaire d'état adjoint yakala un ex-secrétaire général de Amérique nazo sala vidéo bomona na tiela bino vidéo yango makambo uti ko salir Congo. Oh, donc pour eux, nenge fatia kendeki na voyager qui na côté à mboko eska uti o basaleli atanta pona bango ezaki mabe. Nenge pour eux, ils ont mal interprété la chose. Ba critiquer biso ba secrétaire d'état américain wana a critiquer biso, a critiquer RDC, attaque communicateur nyonso ba bilobela lobela wana parce que là il y a pas leur intérêt, ils n'ont rien dit. So basi ba lieba mbongo ba député awa, so basi ba lieba mbongo ba autorité leader politique, wana ba komika poa sans que ça la ba réellement calculer soloté, sans que tala le besoin réel du peuple c'est quoi? Oh, quel malheur. Ça c'est un problème sérieux. Bande kwa fati bo fongola miso avant qu'il ne soit trop tard.